La légende vivante. Vous connaissez très bien l'artiste pointu de notre pays. Jusqu'à présent, Assil a raté, Avid a raté, il est toujours pointu. Et puis, elle est devenue l'artiste présidentielle. Naza siko en plein studio parce que nous avons préparé l'album Robima titre Nango Kana. Basa ina nzambe atango wana ba misuba kota ki kana ba misuba kota ki kana te me nzambe azo pesa biso apesi biso ngolu wana chance wana ako permettre biso to kota te na pesi nzambe mibeko te ba pesa nzambe mibeko te to ko senga na eka permettre biso to kota na kana. Dans le fond et dans la forme, tu comprends ni kana parce que mingi ya ba album ni za ba komomo. Excellent sage Matembo Toto Igwe de Lubudi. Ouais, Igwe de Lubudi, papa social Boboto et puis na les conseillers GG Manda les précarés des chefs ndé asala ki contact wana et puis to yembi sous Tony Mwaba. Ouais. Maman, le meneur en toge. Le meneur en toge. Na tozo yemba sous président Emmanuel Elutz. Naina tuna mutuno maman, c'est artiste musicien congolais Rumbis. Ni ne ça en sorte que malgré ma génération zobima ezoko takata na ndingo santé mais aussi la té. Swana basimba pe bendele mboka ndenga na simba bendele mboka pendant des années, pendant plus de 40 ans. Et bien, il y a la beauté, le dynamisme, est-ce que tu sais que maman, tu es toujours très belle? Les gens vous apprécient. Est-ce que tu es merci beaucoup. Lito est rebelle, mais Lito est simba ya indien. Namona rango eza normal na mokili. Batu nyuso bako linga ote. Batu musu bako inayo, osali bango eloko te. Eza vie. Ndenge nzamba sana mokili batu mususu baza race ya vipère. Vraiment boss des raches. Na pesio ba bisou et belle place aux alina mama. En tout cas na bana vraiment na lingi bino trop na lingi bino makasi. Atunanga mutuna alobi boye abi de luxe. Est-ce que maman azana ba successeuse na yi mususu o lelo soki azu ba occupation mususu soki azate ba consultera pe yo? J'ai na bana mike trop olingi ko pesa bango o batu musu ba etufaka ba jeune. C'est dire quoi? Oui, merci Ezali parce que nazo landaka ka exemple ndenge papa Taboulé paix à son âme azwa kinga neti mwana na ye neti leki na la kisinga musala na mutema moko. Jeune fille yango baza mwa mutu makasi mais nazo bundana. Mbalo yo nazo bimisa mobali nde. Jeune garçon, Azan a 24 ans, Azan Sikona en Europe, tout ça qui titre Bissona Mwanango, titre Nango comme Nango Fresh Baby. L'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville, Florent Tiba, le directeur du cabinet des Sassou des Soissons, on a vu sur travers cette émission, l'intendant du chef Blaise Kolomata, pourquoi pas l'honorable Mélie Florent Tiba fils à au travers cette émission, et puis Alex, chef d'État de la RCA Bangui, Ferdinand Alexandre. Et il m'avait dit même, Amino de Luxe, tu vas venir avec maman ici à la RCA. De tous les mots. Disparition de maman nationale Chalamwana. Nenga Keboy. Botika quand même une bonne relation. Vous sentez que Katia na chasse bimisi capé montagne vers tika formaté. Plaisir à toi. Si moi le micro tout la matama 2 minutes tout la bande autour tout la biso. Bande autour tout la biso. Moi tenant tout d'abord, mot de salutation. Mais bonjour à tous. Venez il faut merci là. Forme aussi la tête. Voilà. Forme aussi la tête toujours. L'artiste présidentiel. Bakeba. Félix et Ona.
Nakomi koko langende oya kakota la kabiso ngende Blanchard Alice ngende na lelie Yeve Kongo male bâtisseur Bonsoir Robota Mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kota la kabiso Je dois enlever mes lunettes parce que Ngongango et Koki. Les grands maïs. Les grands maïs. Delix, vacuum toujours. Ça nous fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec Deluxe Arlo Wangi. Bokila Lokondo et Fapekato, la combolisation en marche. Bonsoir Robota Mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kota la kabiso Natia Kamael nanga likolo baleki nanga ibo lokola Deluxe tane musala sama kitoko moni ke vieux Zach là se déplace Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, je vous dis shalom. C'est par laquelle vous allez suivre cet entretien avec Deluxe Arlo British Nekonakolo, l'homme de les à côté et de les à quatre. Je le réel plaisir, j'ai ce grand privilège de recevoir la légende vivante. Vous connaissez très bien l'artiste pointu de notre pays. Jusqu'à présent, assis la raté, à vide raté, il est toujours pointu. Et puis, elle est devenue l'artiste présidentielle. Babette lui, sur le dernier au travers de cette émission, place des artistes, avec Padou Bomboussaki à la réalisation, Daniel Tisungu à la coordination de retour, c'est la Cléopâtre, maman Mbiliabel, mère toujours Bonzenga, mère Katanata, Videte, à qui j'ai dit bonsoir maman. Bonsoir Deluxe. Maman, je suis très ravi de vous recevoir au travers de cette émission parce que l'émission tout ça en a eu et me audience, batwa benga biso, ozole sa YouTube, ozole sa Instagram, ozole sa Facebook. Non, je dois répondre à l'invitation à mon fils, à mon frère, Naleki Nangai Deluxe Arlo. Mbote na bande konyo so à travers le monde. Oui, mbote na bango nyonso na lingi bino trop nga maman na bino na linga bino kaka. Naza siko en plein studio parce que nous avons préparé l'album Robima titre nango Kana. Titre nango Kana donc bozala mite marokita. Histoire ya Moïse. Histoire ya Moïse. Na basa na nzambe atango wana ba misuba kotaki Kana ba misuba kotaki Kana te mais nzambe azopesa biso apesi biso ngolu wana chance wana ako permettre biso tokota te na pesi nzambe mibeko te ba pesa nzambe mibeko te to senga na ekara permettre biso tokota na Kana. Alors dans le fond et dans la forme tu comprendre ni Kana parce que mingi ya ba album les alba comme mais vous avez tout à fait décidé que ya repé cet album na yo o batbazo c'est la bon nombre de personnes parce que c'est là o lobi na combo ya Kana olinga ko lobanini. Qu'est-ce que vous avez tant qu'on tuna okutana le plus beau de la diaspora Gilles Sana FIFA a coupé sa réponse wana parce que muta apesi titre wana ya album Kana. Ils ont banzembo ebele wana musuto yembi excellence age matembo toto Igwe de Lubudi. Ouais, Igwe de Lubudi ya papa social Boboto et puis na les conseillers GGK manda les précarés des chefs ndé asala ki contact wana et puis to yembi sous Tony Mwaba. Ouais. Maman, le meneur en toge. Le meneur en toge. Na tozo yemba sous président Emmanuel Elutz. Oui, et cause un album, nous déjà ezali déjà ouais. Naina tout le maman, c'est artiste musicien congolais rombis. Ni ne ça en sorte que malgré ma génération zobima ezo ko takatana ndingo santé mais aussi la té, ozo vidété. C'est que nous anine. C'est que zali Bonzambe, Boboto, c'est-à-dire nazana bolingo katsinanga. So, il faut landa message est bien. Ça dit nzambe abatelingati lelo po ebike nazano na mission à kosala. Mission nini ya bano ebele bazana besoin nanga. Donc bazana besoin ya secret nanga, bana besoin ya savoir faire nanga pour na la kisaba pour na kozala rater. Na kozala rater un jour comme ça bazwa expérience wana basimba pe bendele ya mboka ndenga na simba bendele ya mboka pendant des années pendant plus de 40 ans. Et bien, il y a une beauté, un dynamisme, est-ce que tu sais que maman, tu es toujours très belle? Les gens vous apprécient. Est-ce que tu es le merci beaucoup. Balito est rebelle, mais
lito et simba ya indien. Ya indien lito et simba. Donc indien o balobaka azali amona na kate mais azali na ye akendaka ne enda ya na ye calmement. Ça dit indien cha lito et simba parce que indien respectera musa nanga abatelaka musa nanga atiaka nga maboko na musa nanga oya biso na ye eza ndengo eza lokwa bino ba jeune te ba mapakolo ba koswana ba kobunda te yango eza système mususu quoi. Autant qu'on essaie 40 ans de votre anniversaire, de votre carrière, mais au PCBC opportunité, on a été émission et Salama, vous étiez en phase de promotionnel, Makambo et Salama, mais au salaire, on s'est dit à quoi? Oui, vaut mieux tard que jamais. Période où on période moko ba Covid, banini, franchement, il dérangeait qui biso makasi hein. Ezaki période moko mabe, bon, période où on est passé, siko toujours tala avenir ndenge ko lobela biso ndenge ko mema biso. Maman, notre DRH m'avait posé question. Deluxe, quand tu seras avec maman Bilabel, la Cléopâtre DRH, notre chef. DRH. Oh, bon, vraiment boss DRH. Na pesio ba bisou et belle place aux alina maman. En tout cas na bana vraiment na lingi bino trop, na lingi bino makasi. Atuna mutuna alobi boye, abi Deluxe. Est-ce que maman azana ba successeuse na yi mususu o lelo soki azu occupation musuto soki azate ba consultera pe yo? Bazali baje nango nazo forcer vraiment, nazo forcer pour ndenge nazali ba profiter les opportunités à bien mais banango ba jeune fille yango baza mwa mutu makasi mais nazo bundana. Mbalo yo nazo bimisa mobali nde. Jeune garçon azana ba 24 ans aza sikona en Europe to sala ki titre bisona mwanango titre nango comme nango fresh baby mwanango comme na ye nani Ange Sika Erwan Azazel aza à l'étranger to sala ki nini featuring na ye bo monango c'est nazo bimisana mobali. Qu'est-ce qui se moi fait? C'est pas kozala o aza capable o azo akomipesa à fond non bimisa paye pour équiper pour la té quoi. Ni ne sala quel langage ne échanger té, vous êtes toujours bienveillance au propulseur toujours bajane. Vous êtes toujours éducatrice de masse, vous êtes toujours une maman à rassembler les gens. Et là, on ça qui est toujours aux ala très proche à peuple congolais, surtout dans Basta ou Azo Masika. Oui. Olingi bana mike trop, olingi ko émerger na bana mike trop, olingi ko pesa bango o batunsu ba etufaka ba jeune. C'est dire quoi? Oui, merci Ezali parce que nazo landaka ka exemple ndenge papa Taboulé paix à son âme azwa kinga neti mwana na ye neti leki na la kisinga musala na mutema moko. Donc et puis pas ya tantine Betty Pende na zalaka koye ko la musala paix à son âme azwa kinga na mutema moko Alexandre musala bien nako bosa na pete sama ngwana pa Alexandre musala c'est qu'il a passé na ba école o ya makasi. C'est pourquoi nako mo sala musala ngo malamu mingi na zo expérience à makasi. Alors c'est pourquoi de mon tour na tour nanga pe na lobi non il faut pena coacher pe bano ya mikie o baza pena na volonté. Parce que nako forcer bango te, faut avoir la volonté. O ebi so oza la volonté pour oza déterminer au coma. So oza volonté te, ezara moi passe. Banango baza trop pressé. Mais moi j'espère que mon mobile wana aza pressé pour travailler na nzembo banda Kinshasa, to côté studio, en tout cas eleki kitoko. Ezo bima na album akana. O jeune fille a rosa makasi. Naba oyo nazo lakisa to repoussa épée na lingi a se donner à fond parce que moi ngana travailler qui makasi na seigneur le na travailler makasi pena makasi pour les loyo fruits pour bota et puis fruits on ndenge bota boye kombo na etikali aki sage aki visionnaire à mon avis que soko apesingai pouvoir on koyemba comme on est au Tikara libéla ce qui fait que si les locaux moi seigneur les Tikara à travers Ngapo n'a qui meilleur élève naï. Au travers de cette émission Place des artistes bande retour aux autres émissions de partout en direct de la CNTV Padou Bombou Sana Daniel Tisson Cousson à la réalisation. Certaines personnes qui vous traitent de tous les mots mais sur anayo mais ça maloba o bango balobarate et bien na bato bazana bezo ba effacer yo
bali musayo mais ça bato musu baza na besoin au vivre longtemps au kota lola na makolo na tuno mutuna oyo nini sala kayo tokoyoka bato ba traiter ko na ba momoko o ezala bien te et puis on recevoir ngondenge nini siko lo samolo na bato baza na besoin ba effacer yo le samoné zani pour na bango et puis le samoné zani na bato balingaka maman à vivre très longtemps na bango. Oui, bato balingaka na vivre très longtemps na pesa bango toujours merci. Nzambe pa batela bango. Bao ba diminuer kanga, bao balingaka ngai te na mona kango eza normal na mokili. Bato nyuso bako linga ote. Bato musu bako inayo osali bango eloko te. Eza vie. Ndenge nzamba sana mokili bato musu baza race ya vipère par agentité. A topé si millions, sac ya millions. A olinga okate. C'est pas il y a faute et la ligne nature na race wana. Parce que tous deux races. Race de Dieu, na race à vipère. Ndenge to salama na mokili. Soko moni mutu ayina ko kaka pambo sale lokote, aza race à vipère. Alors ko landa été. Mutu alinga kote, ko landa na yete. Otike na point na ceux qui bonjour, c'est bonjour. Même dans la famille, na famille ezaka mususu boza to leki na kulu tout ba cousin to ba cousine au monde bozo lingana te boza binemi te mais et la bonjour et kenge c'est comme ça na vie mutu soko linga ote mutu so pas ko boya yote c'est comme ça na mona ngo normal. OK. L'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville, Florent Tiba, le directeur du cabinet de Sassou Nguesso, on a vu sur travers cette émission, l'intendant du chef Blaise Kolomata, pourquoi pas l'honorable Mélie Florent Tiba fils à au travers cette émission, et puis à l'ex-chef d'État de la RCA Bangui, Ferdinand Alexandre. Il m'avait dit même à Mino de Luxe, tu vas venir avec maman ici à la RCA. Batmusu va traiter de tous les mots. Disparition ya maman nationale Chalamwana. Nenga keboy. Botikala quand même na bonne relation. Si bien sûr et ça nga passe tout ça qui nané na bobsek. Tout ça qui n'a parlé du peuple. Batmusu va yo yate. Pourquoi na yate? Azaki sœur nanga. Tu sont ndolo que ennemi géré ça dans le kota et ça non ba commérage kaka. Non, c'est-à-dire que tu sais, moi je suis pas hypocrite de nature nazaka. Soki na siliki na ndeko nanga ya ki so na siliki na yebisa te na sepelité au moins na siliki et puis na bosani to bongisi parce que il y a 3 semaines na pesa ki cop moko ya Nairobi il fallait beta le 10 décembre nani Jules Zana FIFA ba benga ke babi tozana besoin artiste congolaise aya na Nairobi Jules Tuninga lobi bi ser ndenge nini yo moni ndenge ngabite yo yebi ke biso toza très chargé toza na ba studio toza la ba vidéo na moni benga cher na mamu national ya benga ki basola ki moni leki na ngai wana aimé baso camarade aki abaku fidèle au poste aimé lela ki mingi vraiment camarade na ye ba ko na ka truc koyoka na très bien alobi non papa naza disponible na ndimi na kende contrat ngo mais contrat ngo na ko kende mais papa mbongo ko bakisa te po biso ba mama na ko telikonda et pro d'ailleurs c'est problème était maman en tout cas sœur to bakisa moi likonda alors si ko est comme il est comme ba le 7 non ba le 6 ABC ngabi mais nazo mona to poussa to décaler soirée à maman et elle a le 16 na le 30 c'est qu'a fêté kuna to décider ngengwana tant to poussi mikoloka boto ka le 10 mutaki c'est qui choque ngana pesa ki cop poto zaka yesu ko zuba cop so pieranga ezali na moment nyozo ki nouvelle wana na circonstance les qui nouvelle ango na ba benga na ba 4 ba 5 heures du matin et ya bingo boss roi dollar na pesa ba bisou place azali alors yim ta benga na ba 5 heures na moni appelle mo na ba 5 heures ngabi appelle na 5 heures du matin nan oh serna akufunga c'est pas possible comment parce que cela qui il y a 2 semaines tout cela qui il y a 2-3 semaines akufindeni est-ce que ça qui malade ngana bi ke biso to suto koli moi ba tension moi ba santé ezara toujours na ba mitungisi so nzoto ezokola et comme propre so za ina 20 ans o comme ina 30 ans 40 ans nzoto comme abendenge mususu na mona ke yaki ya gravité mais akufindeni ça qui nga choc na bi na regete ngabi mukano soki eza nzambe
tokumisa ye tokopesaka nzambe lokumu parce que ye moto apesaka ye moto azwaka mais ça inga passe makasi maman ya te poani parce que na maisha tozalaki tokoto présenter ba condoléances pas papa Claude na epesa ka ba courage na bi bazala calme baswana te pour tokunda sœur na biso bien na epesa ke ko swana na eza solution te so bokundi ye makambo ya famille ali bosolola na kuku na ba internet te na ba senga ba interview ebele na internet ga bibino ba internet pe boleki lokuta mingi faut pesa ba bozwaka bozwaka ba nini ba information na source faut pas ko komaka n'importe quoi na kini matanga te ndenge ni yo so mona api ndeko no akufi okende te vraiment izaka te na famille nyonso mo ba dispute ezaka mike ezanga te mama na mwana yana leki tout ces ezalaka nango mais soki ezali lingo loba te ke oyini ndeko na yo non c'est autre chose liwa c'est un passage obligé ndenge nga na te ya makanaza chrétienne oko souhaiter jamais liwa ya muninga po yo za nzambe te nkolo mokili nde eyali nzambe akela biso vraiment ça yenga pasi mingi. Mesdames et messieurs, ça c'est l'émission qui clôture l'année 2022. On est avec la Cléopâtre Maman Bilabel, l'artiste pointu de notre génération, de notre vie quotidienne. Parce que... Oui, tout ça na pigeon vert. Pigeon vert. Pourquoi les bosses arani ni kala? Métro T. Espace Moussous. Espace où il y a Emmanuel Elite na Madame Rachel. Mais trop basé de l'autre côté à récupérer. Na maman Rachel, Rachel peut yangai peut yanga mo maman Rachel. Maman Rachel yo. Maman na bango. Maman Rachel, posé Emmanuel Elite, maman Rachel. Topesipe merci beaucoup na PDG Roland Mandaka. Mandaka oui. Na honorable Patrick. Abi atikali maman na biwa bino papa na biso aimé adopter atikala na biwa mais oui président tu adopter yo vient na biso kulutu alobi ke adopter yo alors sona mère na biso na ndenge eza sans problème maman poto kabwana yo moi rétrospection na année 2022 na ndenge leki parce que tozoko taja na 2023 parce que cette émission eza émission ezo clôturer année 2022 to sana moto mosusu te na ina tunora en rétrospection en résumé nini o sebe on na année 2022. Et puis c'est que vous avez détesté catégoriquement. Et puis en 2023, et là on est au CBLA, bilingue, na ba papa, na ba kulutu, ba adopté tout ça on a dit là. Na moni na 2022, na zaki na kosepela mingi te parce que oui makambo ya corona et bébé saki programme est belé na kosoté. Donc il paralysé qui batu nyonso. Mais moi je pense que na 2023, toujours si ça 2022 ou tout si ça 2022, na mo nyonso ba congolais. En plus 2023 est année à vote. Les Congolais s'enrôler massivement parce que si on s'enrôle, on peut un candidat na yo. Et ça aussi ça qu'on critiquer biso na Congo démocratique to critiquer sans qu'on peut sa solution. Qu'on critiquer té. Car il y a besoin batté. Il y a qu'à s'enrôler massivement, ne tout ça qu'on accompagner Seni pour na intérêt à Congo. Biso ba Congolais na ba Congolais pour intérêt à Congo faut s'enrôler massivement. Et puis tous en amour. Congolais, na congolaise. Aussi longtemps que amour est causé à la raté. Nzambe père au pambola bisoté. Nzambe a amour. Maman lui comment nzambe mikolo toi, comment évangéliste diaconesse. Je te dis depuis le diaconesse. Ngaza la bongo, lingi nzambe trop. Na lingi trop parce que nzambe linga nzambe trop. Yango nzambe ngwa sala oni. Nzambe sala nga bikamwe bele apesa nga mungongo. Apesa nga succès. Apesa beauté. Bon, apesa mbongo. Merci. Apesa garde-robe plein ici la robe. Ba robe so to bi to talwa no belas. So na lobby. Ko to merne ala ti. Yaka ko to yaka. Yaka. Ba Nicki Minaj bazola ta makambo. To mona ko na Congo. O mona ta ba robe. Soki na lobby ke na kufaka nzala te nzamba apesa nga moke ya propre na liaka ngo na kimia nyonso. Parce que nga 1/10 na nga na zwaka nyonso ekendaka na orphelinat. 1/10 qui est en orphelinat, ton ba mosquée, ton ba église de réveil et pas ba homme de vieillard. Na banda ko salango, ça fait des années. On continue jusqu'à ce jour. On continue jusqu'à ce jour. Net sikoyo na Noël là. Nazo calculer na bi
na osa ndenge nini il faut na bongisa nini moi colis pour na orphelin na orpheline. Merci maman, on te remercie parce que malgré beaucoup d'occupations, malgré le spectacle au Salibiso, na Pigeon Vert, mais vous avez accepté de donner cette oui, Pigeon Vert. Waouh, Pigeon Vert. Emmanuel Eluti, il y a maman Rachel et président Emmanuel Eluti, maman Rachel. Rachel a bien un podium dans tout le monde. Émission moi nanga Kati le côté. Président Emmanuel Eluti, Rachel azaka yo tape ngai, moi na ngai moko. Président Emmanuel Eluti, alinga tala cadeau munene, cadeau elinga na bourreau. Florent Tiba Bazolanda, au travers cette émission. Oh, excellent, c'est Florent Tiba. Na madame, na possibino ba bisous place besoin na Brazzaville. Na linga kabino makas. Mais mukol boko invité nga na koya. Honorable Mairie Florent Tiba. Ah, honorable Mairie Florent Tiba, fils. Bisous nga moko maman na on appelle ça bisous et belé, des bonnes choses. En tout cas, je vous aime beaucoup. Alors Ferdinand Alexandre, donc l'ex-chef d'État de la RCA Bangui. Ferdinand Alexandre Ngende. Oui. Oh kombo kitoko. Ba biso e pa bozali kuna e yoka ye moko président biso Emmanuel Elite. Le président Elite. Le kinga la bourreau. Quand le kinga la bourreau. Oui. Président Emmanuel Elite salinga surprise. E bi taka ndenga la bourreau. Tala ngana na bourreau tala ba matos. Ele kinga na matos. J'ai dit ça la FIFA après un somme depuis mon de la diaspora. Mais vous savez, c'est la seule maman qui nous reste hein, à ce qui concerne la musique congolaise. Nous voulons toujours l'encourager pour le vivre longtemps, le plus longtemps possible. Vous voyez, nous venons de perdre l'autre et cela nous choque, mais nous voulons l'avoir auprès de nous. Maman, on est à la fin de notre entretien. Au travers de cette émission, Place des artistes en direct de la CNTV. Nansuka. Oui. Tu as le micro. Ok, merci. N'hésitez pas, je t'aime, Monsieur Love. N'hésitez pas, Emmanuel Elite. Faut que mémoire, Rachel et Lomé. N'hésitez pas, je suis à toi. Batuningai, c'est créé à mon abisso. Eza et Colombo et Payanza Comba. Tina Nini et Babébissa. Bibala Oyo Ala Sangisa. Jalo bilongo todo na bino Misi kuma bino iolela Bilobela na bino on s'en fout Otika biso amour sans frontières. Wow! Joma Comme na ndenge ya kosaka na teba na kindi bana baza makambo nyeso ndalu kwa jili sana. Ciao lao. Ciao lao. Vous sentez bien que la chasse bimisi capé montagne vertica formaté. Plaisir à toi. Si mon micro tout la mama 2 minutes tout la bande autour de la biso. Bande autour de la biso, maintenant tout d'abord, mot de salutation. Mais bonjour à tous. Venez il faut merci là. Forme aussi la tête. Forme aussi la tête toujours. L'artiste présidentiel. Bakeba. Eliseo na lelie ngende mwana ya bama Antoinette komi kokola ngende oya kakotala kabiso ngende Blanchard Alice ngende na lelie Pierre Kongoma le bâtisseur Penseur Robota mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotala kabiso Je dois enlever mes lunettes parce que Ngongango et Koki. Les grands maïs. Ouais. Les grands maïs. Delix, vacuum toujours. Ça nous fait très plaisir. Vacuum TV officiel. Avec des luxe Arlo Wangi. Bokila Lokondo et Fapekato. La combolisation en marche. Penseur Robota mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotala kabiso Natia Kamael na ngai likolo baleki na ngai boy lokola Deluxe. Tane musala sama kitoko. Moni que vieux Zaka se déplace.